Qui a dit justice et combien de pandas comme on va en prison. Notre parti du peuple, parti de la majorité, il est de la calme.
na baloba oyo mena ni mu église mais ko ta ta prêter serment au bana sepelite
tout le monde a assisté à la prestation de serment. On a ça peuple congolais nini olo amona ki bongo avant ça qui moi débat. Bato mususu balobi président de l'Assemblée nationale à Kozalate et à Sénat à Kozalate. Tout le monde peut bel et bien bazate. Est-ce que absence na bango ki kolobela nini? Mais tout d'abord absence na bango eza eloko moko te balingaki bazaki na tina te eza soki bayaka balinga bayaka lokola nga pe mutu. Lokolo ba na droit na bango bamoni ke ba ko yate parce que bazaki invité te babengaki muntu nyonso bango bazwaki ezaki nete bazana na invitation moko officielle boité non ezaki ke muntu nyonso akoko ya lokolo bango bamoni ke non bazaki disponible te eza problème te lokolo bayete présentation les salama ndeli boso na bango makonzi mibale wana ndenge bazali te eko laksa mo eloko mususu te eloko moko te. Écoutez, Fachi azali chef de l'état commandant suprême ye kaka mie pamba azali institution mobimba veut dire que akoko zala ye moko na ba juge wana ba prêter serment liboso na esili pe akolonda ko bazate bata tsuka bato bazate ye avandi ba juge mbale ba ye ba prêter serment esili pe parce que yende mokambi aza komona ke mboke ekende malamu yende akoko tinda biso ke no toke gauche toke à droite veut dire que ezali mutu mususu te yende mutu akokamba mboka yende mutu aza na vision ya mboka veut dire que mutu ya linga telemisa liboso chef de l'état aza chef de l'état ye mutu akokamba mboka soki mutu alinga tia moi pokoso liboso ya vision na ye mutu na aza hors la loi. Ok, merci beaucoup. ko sala moi débat moké absence ezate ba jouer bazalaki ba couvrir absence eko laksa te ke crise ali na éviter mais biso za na crise te biso za na chef de l'état crise ezate to sali mosala ndenge l'état sengi esili pe angwana toke ese silit peuple abeleli mokonza mboka lobi a dissoudre assemblée est-ce que koko ça eloko na lingaki oloba yango wana donc masolo esili eko sala mapenza eko sala mais ye moko nde mokonza ko décider ngana senga gango tout le temps lokola peuple alobeli esili. La Constitution ne parle que du président de la République. C'est comme si Nga Christian qui était invité, j'avais refusé de participer, donc ça ne change rien. Dans le plus Saloum, c'est que absence na bango, est-ce que Koloba te qui non crise et ali? Non, crise ou pas, le pays ne peut pas fonctionner sous l'influence des caprices du maire. Des gens au bazar mécontents, peut-être ils ne sauront plus manigancer la justice, tu comprends? Donc, Ndenge Bayete, Bayebi le pourquoi Bayete, nous autres qui se sont battus pour l'instauration d'un état de droit, qui tenaient à ce que l'état de droit soit effectif en RDC, nous avons appuyé la démarche du président de la République. À notre présence, soutient la décision prise par le chef de l'État. Donc, Bato, Baya, Bayate, ça ne change rien. Le chef de l'État était présent, la présentation de serment a pu avoir lieu, les 3 nouveaux magistrats étaient là, et toutes les institutions étaient représentées. C'est là, non, mais les institutions, tout est acquis. C'est partout. Nul ne peut faire l'unanimité. Atana Jésus-Christ a coupé la mokilo, batutu bandimakaete. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des gens qui soient mécontents de la chose qui est faite. Il y a aussi une majorité qui sont d'accord, qui appuient la chose qui est faite. Le chef de l'État n'est pas il est un peu trop large. Non, en fait, il n'y a pas question, il y a large, il y a très large. Ici, il est question de respecter la Constitution. La Constitution a été respectée. Là où c'est leur façon. La Cour constitutionnelle était là, est capable d'identifier les constitutionnalités dans toutes les décisions que prennent les autorités politiques. Donc là, ce sont des caprices du maire et ça ne change rien.